On en a marre avec cette dictature bestiale. Et la population et la police nationale congolaise, tout le monde est en train de souffrir. Ceux qui vont na cité, botuni basi pe bana ya policier, oyo bazobeta ba paisibles citoyens, ba gaz na ba masasi, ils sont en train de pleurer. La population ne veut plus de cette continuité de la dictature. Tous les marionnettes doivent démissionner. Nabatu banoma ki bango, nabatu ba fabrika ki bango, bango nyonso va démissionner pour libérer ce pays. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup pour la micro, Nabino. Et c'est une possibilité pour nous de sa information sur toute la touche du peuple congolais. Biso tokomi lelo place kozali, c'est pour une raison noble. Noble pourquoi? Parce que
Malonda c'est un Congolais. Aza na droit ya exercer ma responsabilité nyonso oyo esengeli. Mais soki population basepeli na yo te okolingaka mboka. Dundango. Bien. Yeah. Yeah, ko buka atende ozo filma na kati ba kontonjire pe mokonzi. Ngape na moko. Nazo na changer fonction. Look a bit of money on what day. You're on WhatsApp, eh? Namu série j'étais. Ba wa beto wa pamba. Na ukupa pola hiyo bibi. Na bariska musala. Bariska musala. Bana ko filmer match. Et comme il y a Kamoko. Donc il comme vraiment que Bila kangana ba journaliste. Kangana ba journaliste boyango te. Batika liberté après c'est ça wapi. Liberté après. Papa yo za ki place niveau ba kango pour presse bien ko lango ta moko. Ça musala to filmer. Biso za musala na biso bango basala musala na bango mais ko koma ke ba police ba komi ko landa biso tina ba moto nde ba pointer moto ngana zala kinde. Yo za ko ta population parce que sika moko. Biso so za ki pemela ba policier. Biso so za bango ti to komi en échanger awa nde makambo e busala. Donc yo tombé victime parce que daki likola moto. To bango musala musala presse. Presse ndeti biso banda to tema. Biso daki debu yo matel likola moto ndeni. To mona ta choc te. Bane boya. La victime ba pareil baby. Comment on a na chaîne là yo? Ngaza Desas TV. Comment là? Fisto Kanza. On a mis victime na presse. Là ouais les gars. La chio. Rachel! Général va parler après. Ce sont des manifestants qui se sont
Pardon, papa. Rachou! Il y a qui va être fort côté que nous voyons bien. Cameraman. Bozoka nga sikoyo. Bozoka nga. Bozoka. Tolingi mutu azo kate, tolingi mutu moko azo problème te. Bozo la kimia, bozo la bandaka bino. O botamboli ekoki. Ogani. Ta bango ba ole. Allez, qui déjà? Ah.